Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Yesu ajali nzambe, ajali nzambe, ajali nzambe, Amen. Alléluia, ajali nzambe, ajali nzambe, Amen, ajali nzambe, Amen. Alléluia, Yesu aja awa, azali awa, Amen, azali awa, Amen. Alléluia, azali awa, azali awa, Amen, azali awa, Amen. Alléluia, Yesu akosala, akosala, Amen, akosala, Amen. Alléluia, Yesu akosala, akosala, Amen, akosala, Amen. Alléluia, Yesu ajali awa, ajali awa, ajali awa, Amen. Alléluia, et voici l'homme, Amen, voici l'homme, Amen, voici l'homme, Amen. Alléluia, oh, il s'appelait Jésus, oh, il s'appelait Jésus, oh, il s'appelait Jésus, Amen. Alléluia, oh, appelez Jésus, oh, il s'appelait Jésus, il s'appelait Jésus, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Ah, Emmanuel. Emmanuel, moninga malamu, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel, Zambe yakoyemba, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, Isaac nangaye, Emmanuel. La Emmanuel. Emmanuel, Zambe yakoyemba, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Zambe nangaye, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel, nami pesina yo, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel, motema nangaye, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel, pasolanga lola, Emmanuel, sopelanga mafuta, sosa yakomata na lola, yakoyemba na banje, posa yakomata na lola, yakoyemba na banje. Oh, Emmanuel, nami pesina yo, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel, Isaac nangai, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel, moninga malamu, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel, sopele na mafuta, oh, Emmanuel, kitiselanga kembo, oh, Emmanuel, salelanga bolamu, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, salelanga bolamu,
emae kitiselanga nkembo posako mata yakomata na lula yakoyemba na bange posako mata yakomata na lula yakoyemba na bange Tozokumisaye Natungo, alléluia, le roi des rois, le Seigneur, le Dieu qui vit éternellement. En toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation, qui est comme toi, Seigneur notre Dieu, et au ciel et sur la terre, et en dessous de la terre. Tu es incomparable, tu es infaillible, le Dieu qui vit au siècle des siècles, le Dieu qui vit éternellement, c'est le créateur du ciel et de la terre. Zambo toyeli natongo alléluia, alléluia tomi pesinayo papa, alléluia, alléluia zambe moninga malamu papa, alléluia natongo alléluia. Alléluia papa, nzambo salaka makambo ya minene, nzambo salaka makambo ya kokama tombo alléluia, alléluia tombo likombo na yo, élevé kombo na yo, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, élevé ton le Seigneur, il est écrit que l'heure est venue, elle est déjà là, l'heure d'adorer le Seigneur, c'est ça en ces moments, alléluia, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais bien-aimé, ton le Seigneur soit parmi le vrai adorateur, ceux qui osent livrer, osent kotombo la kiti na yaboko zinato alelubo et zambo akoko tamakamona biso. Bien-aimé, ton le Seigneur, année oyo, ezali année ya grâce ensemble, année ya faveur ensemble. Il est venu nous annoncer lui-même, alléluia. L'année où a été faveur na yo, ezala likolo na yo, likolo nanga, likolo ministère où papa faveur na yo, na ministère où faveur na yo, likolo nanga, faveur na yo, na bande konyoso, alléluia, zambo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Et la grâce du Seigneur. Et zalali corona yo. Live na tonga yo. Nekonanga salimana. Dengo okati kongina yo. Dengo mi pesi pa ensemble. Et ozo okati pe mi salana yo. Et dans sous. Et prêter oya kotombo la kiti na yo bokonze. Allez là-bas, adoration, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est pourquoi il est écrit qu'entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, alléluia, par des cantiques spirituels, yaya na tongo alléluia, et tongo, moma yako adorer ensemble, moma yako tombo la kiti na yabokozi, tu es dit Seigneur notre Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit éternellement. On ne sait même pas calculer depuis quand tu es Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Il est écrit qu'il est agréable, il est doux, des frères de demeurer ensemble. Et tu as dit que soit réponse était, mais comme nous sommes ensemble, comme ça ce matin, et il descend, et il vient, et avec les bénédictions, mais tu as que soit dit, Seigneur, ce bénédiction, et à groupe, Yali Sanga, parce qu'en esprit, il n'y a pas de distanciel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Adore ce Dieu qui vit au siècle des siècles. Papa, Toyi et Palinayo, Kumamanayo, Tongo, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever un jour de plus dans nos vies. Aïe, aïe, Ebele Balamukite, Ebele Bakolamukate, et Natongo, Alléluia. Mais Yonangai, nous allons souffler des vies quand nous sommes encore vivants. C'est le moment de l'adorer, et c'est le moment de lui rendre gloire. Alléluia, c'est le moment de lui rendre hommage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tous allez awa. Bien-aimé dans culte ya tongo. Tongo alléluia, culte et dans le moment où tous allez koya prêter tout tombo la kiti na yabokonzi. Bondela na tongo alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, Nikolamba, alléluia, Azana Posa, Azali Kozela Biso, Esaïe chapitre 64, verset 6, alléluia, Azali Koya, Natongo, mais Azali Komona Mutongo côté, Mutongo Ezala Ideyo Yaya, et Mutongo Ezalanga, Natongo alléluia, Biso Yetoye, Natongo alléluia, alléluia, mon côté Azali Koya Pwete, Ayako utiliser Kombonanga, papa, maman, Oyo la Muki, Oyo Zali Kobo de la langue, Natongo alléluia, Toye
pitié. Tobelela ye na tonga lelo. Alléluia. Tu es qu'on invoque comme mon côté on a dit qu'on invoque comme nanga. Elobi Yahweh na bibele. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et yo nanga toya ko invoquer te kombo na loko la boni. Toya prêter te invoquer kombo na. Yango tina kuto to yeli yangana. Alléluia. Prêter to belela ye. Aya ba solgan eleki. Aya bazo ko service ming. Papa diable pe azo bundisa. Aya nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Yango de to prêter te invoquer kombo na. Alobi mokote azali ko na tongo. Oya ko s'attacher na nga. C'est pourquoi il nous a caché sa face. Et yaya, si le Seigneur t'a caché sa face, yaya, yango de ba prière comme le la routine, parce qu'il ne nous écoute pas, il nous a caché sa face. Non, bien aimé, dont le Seigneur yonde la mouka et yonde telema na tongo, afin que oya koto ya kobele la kombo na ye, kobele la ye, ili koloba, tozo ya naba doléance na biso, naba problème na biso, et pas na ye. Koumamanayo, le roi de rois, qui n'était craint, roi de nations, c'est à toi, Seigneur, que la crainte est due, car parmi les sages des nations, et dans tout le royaume, nul ne semblable à notre Dieu, nul ne semblable à toi, Seigneur, nul ne semblable à toi. Tu es digne, Seigneur, tu es digne, ô notre Dieu. Alléluia, Koumamanayo, Tongo, Alléluia, tu es prêté, Ezali, Tala, offrande, Yamonene, Tozali, Kobonze, la Nzambe, et action de grâce, et Ezali, adoration, la mission, et Painaye, Ezali, offrande, et de bonne odeur, et Painaye, Yango de Oye, Asela Kayangwan, Yango Bile Oye, Alinga Kayangwana, Alléluia, adoration, Alléluia, bien-aimé, et pourquoi il est écrit que rendez continuellement grâce à Dieu. Et qu'on rende grâce et pas ensemble. Et qu'on cause à la temps précité, mais continuellement. Rendons grâce à notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence. Alléluia. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Oh Seigneur notre Dieu, nous te glorifierons, Seigneur, tant que nous existerons. Alléluia. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. Alléluia, Zambé, Nangai. C'est de toi, Seigneur, c'est toi qui domines sur tout. Et c'est de ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est lui qui a le pouvoir de t'affermir, mon frère, ma soeur. C'est lui qui a la force et la puissance entre ses saintes mains. Alléluia, ton pambolier, ton commissier, natongo, alléluia, azamboulé, azamboulé, et zambe abomoyanga, yaya, tongo, alléluia, jangoni, alléluia, mokote, azaliko, yako, invoqué, kombonaï, est-ce que koko, badako, invoqué, kombonaïté, et au secours, Seigneur, au secours, papa, et na ane oyo, na mona loboko na yo, na mona monene na yo, au nom puissant de Jésus, namona monene na yo, Seigneur, alléluia, et combat ceux qui me combattent, alléluia, Zambé tata, ane oyo, protège-moi, Seigneur, yango de toyeli na tongo, ye ayaka kala, ena jardin de bain, abadaki koya na pokwa, mais a changé le kola muto asuka, akoma koya tongo nyonso, réalise-le dans ton esprit, Seigneur, naï et païnayo, papa, omona, papa, sinanga, Seigneur notre Dieu, et bitumba nyonso naza nango kati na molimo, na ekoti kango epai na yo, ba charge nyonso naza nango, ba difficulté na ngai papa, na ekoti kango epai na yo, papa bundela ngai bitumba nyonso, combat ceux qui me combattent, Seigneur, alléluia, délivre-moi, Seigneur, et pardonne tous mes péchés à cause de ton nom. Ô Père éternel, secours-moi, Dieu de mon salut, pour la gloire de ton nom. Alléluia, papa. Vie nanga échangé, na mon changement na vie nanga. Ndeko nanga yozolo bapeli kamona yozo nyatango ndenge ezali, et le belango ndenge ezali, et ndeko nanga na bala, et mbula oyo, na bonga, nzambe tata, na bima, bimisa ngai na mabulu nyonso, oyo mongula tchengai papa, na bafile, ya moyini papa, bimisa ngai na bafile oyo zombe. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous, toujours bon de l'épargne, les diables méchants,
le diable est mauvais, tala ndenge compliqué, vie na yo ndenge, vie na yo komika compliqué na compliqué. Eh bien aimé dans le Seigneur, papa, ba difficulté nyonso, ezali kati na bongo nanga, na maboko na yo. Eh papa, yo te motoloba que mon peuple ne vivra plus jamais dans la confusion. Papa, confusion nyonso, ezali kati na bongo nanga, longole langa yango. Papa, il est écrit que ton nom est grand par ta puissance. Exerce ta toute puissance pour me délivrer de l'emprise de l'ennemi, pour me délivrer de la colère de l'ennemi. Alléluia. Papa, na belelio na tomba lelo, na ekobombisa vie na ngai pai na yo, na ba proche na ngai nzambe, na bana na ngai na famille na ngai. Papa, na ekobombisa ministère oyo epai na yo, na ekobombisa kondima na ngai epai na yo. Seigneur, vois la colère de l'ennemi. Papa, tala nyonso oyo kindoki ezali kosala biso na kati ya famille. Tongo ezali moma ya koya kofunda bango epai na nzambe. Papa, toye na tribunal na yo. Papa, tala vie na ngai ndenge ezali. N'est-il pas écrit que qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Ya tala oza seul. Funda yango epai na nzambe. Tongo tango ya kofunda makambo, tango ya kokotisa dossier yango. Alléluia, kokotisa dossier na yo epai na nzambe. Nzambe obande bisika bileki likolo. Alléluia, ke azo ya kutu azomo na motu te. Papa, nous voici. Papa, me voici. Alléluia na ye. Papa, ete na invoqué na belelio na tongwa lelo. Au secours, Seigneur, de tout ce qui m'arrive. Papa, kota makambo papa. Ba maladie epai. Papa, ba blocage epai. Ya bondela na tongwa lelo. Azozela ete azwa rapport na yo akende nango na moi tango koya koluka po mona ye mais na tongo il se laisse faire facilement, il est la parle ya salata ndenge Rebecca Blanc alobi okomi yango na papier oye nango ete Seigneur tala ba doléance na ngai yango okomi yango alobi aloba boye ezali expérience personnelle alobi ke okomi yango signe yango tepe ba date. Oye nango ndenge tokotaka bamikanda nyonso okomi ke Seigneur yanga yango papa sala sunga papa nakokende na nani papa soki na yo te. Yesu na ngai bondela ngai bitumba nyonso, bitumba ya famille, bana mama bana papa na ngai tala kindoki ndenge esasa biso epanza biso. Yesu na ngai kota makambo papa déloge lelo ngai papa la sorcellerie na kati ya famille na ngai déloge papa. Alléluia. Kufa oyo ezali kati na libota ya yo nde moko toyebi makambo na yo bablocage nyonso elongwa. Alléluia. N'est-il pas écrit que ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance? Seigneur éternel, manifeste ta puissance ce matin. Yango deba dossier on a yango epai na yo nzambe nanga ya ba blocage, ya ba limitation, ya ba nyongo, ya pauvreté, ya misère, ya souffrance, ya confusion. Ezali kati na bongo nanga papa, lumière na yo ebriller kati na vie nanga, lumière na yo ebriller kati na ministère oyo papa, lumière na yo ebriller na bana nyonso pesinga na kamba vie na bango ebonga. Papa, symbole loboko, ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance. Brisez ba lien nyonso ekangi biso, ba chaîne nyonso ekangi biso na elongo na bana na yo papa. Ekweya akombo na Yesu Masia 2022 oyo papa, to vivre loboko na yo, to vivre changement. Alléluia, to vivre visitation na yo, to vivre Seigneur et grâce na yo. Alléluia, grâce na yo papa, ezali kolo na biso, faveur na yo, équité na moko na tongo alelo papa, non seulement kaka ba bien matériel, papa vie de prière nanga, ministère nanga. Alléluia, nzambe tata, papa fongolo na ngai, lola na ngai na mona lola ko ba ange ko matako kita, activer ba don spirituel kat nanga. Papa, comme fais de moi une flamme de feu pour toi, papa nazala oyo ko tchela motema. Nase oyamoyo oyo nzambe nanga, je vais être comme ta bouche, oh Jésus nanga. Revêtis-moi Seigneur de la puissance d'en haut, revêtis-moi Seigneur de toutes les armes spirituelles. Papa le boko na yo sembolama na tonga lelo papa nanga. Alléluia, le boko na yo ekwisa ba programme nyonso ba jana nyonso ya kanza oyo atena liboso na 2022 ya bonde la pepo na yo de kolanga
programme na ye nyonso papa oyo ezala oyo esi esalemi oyo ezala oyo ekoya kosalema avant esalema loboko na ye panza yango n'est-il pas écrit que Seigneur notre Dieu, que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Papa ba arme nyonso papa rejeté yango nyonso ba flèche nyonso zongela bango retour à l'expéditeur yaya prière o timu ko yeso akoya papa nyonso bango babongisili contre bombo nanga contre bana nanga contre libota nanga yaya zongela bango au nom puissant de Jésus zongela bango na kombo na Yesu papa mimonisa katina bombo nanga que ton règne vienne Seigneur, que ta volonté soit faite. Volonté ya monde ya ténèbres, volonté mon côté ya ndoki salema na bomo nanga, volonté mon côté ya satana, volonté mon côté ya monde ya ténèbres ya bandoki ya ba principauté ba domination ba esprit méchant. Alléluia, mon côté salema kaka mukano na ye salema. Moi me centre Nzambe, joie contrôle ya vie na ngai papa, aucun malheur de ma vie. Et dans mes limites, Seigneur, papa, longola ma limitation, nyonso délicate na bomo nanga, papa, longola ngai tout ce que l'ennemi m'a imposé, longola yango, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés, dont le Seigneur, acclamons le Seigneur, ce matin, ma boko pour la Yesu, et notre cité de Kolanga, yango de Tokoti Kosi, Sate, culte oya tongo oya adoration pe ya kofunda makambo tokoki kosilisa yango te sans que toyoka maloba na Nzambe. Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Natonga lelo ezali wa bino mote Philippe na ye prêté l'ensemble toluka elongi d'ensemble tango ya kolo natongo kutuma yango lukeza te azali wana toloba kaka toyaka na ba problème na biso parce que il est là yango mystère ya tongo on a zolei ko lakisa bino yango wana il est là bien-aimé, likez nano pour la gloire de Dieu, vous partagez pour la gloire de Dieu na ba Facebook na bino wana yango vous partagez ndeko nanga na ba réseaux sociaux na bino ndeko nangai et vous partagez ndeko nangai pona lokumu na Nzambe et vous s'abonner soki yaya ezali mbala na ye liboso yaya s'abonner prêter obala kozwa et notification en temps réel et nyonso tokozala en ligne. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de tolingi to tanga maloba na Nzambe maloba na bombo yango de nazali ko exhorter yo tango nyonso ete linga maloba na Nzambe linga Nzambe soki olingi parole de Dieu te donc olingi na yo Nzambe te yango de okotikala komona la main de Dieu te kati na bombo na yo okotikala komona la face de Dieu te kati na bombo na yo yango de akopesa yo mukongo me ngai nazoli koya kokamba bato te ke oyo ke Nzambe apesa mukongo wana nakomanda koganga na ngai mongongo kozika mamba naza na posa na mona bato ke nazolakisa bino bozoyoka bozolanda afin que bavi na bino échanger. Encore une fois, balinga wikati na kolo shalom 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 tokoki kosilisa guilte oyo tokoki kosilisa mystère oyo tongo oyo sans que totanga maloba na Nzambe maloba na bomo maloba na nguya oyo esala oyo ezali komonana na ezali komonana te bandeko oyanga yango de toye na tongo lelo tokoki kosilisa te sans que toyoka parole de Dieu parce que parole de Dieu yango nde mutu ezali nourriture spirituelle na biso ndeko na ngai soki ozali kolia te okokola te okokonda ndeko na ngai yango tala na bamboka oke bana baliaka bien te ndenge bazalaka ndeko na ngai me ntango yoke oliaka te parole de Dieu te yaya okokola te makambo esengeli ete biso tolakisa bino yango tamosusu na baeglize bazali kobetela yango sete te yango tomonaki bato awa tendance ezali toujours ya prière ya combat yango de ndeko na ngai la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Ni ozali koyoka yoka maloba ya Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et parole ya Christ, et parole ya Bible, et prédication. Yango de mutu ekomemela yo un plus. Yango de mutu ekomemela yo foi.
nzambe aza na posa ya bato ya foi. Sans la foi okozwa eloko te na maboko na nzambe. Nayi naza na posa na teyaka bato ya foi. Yango ndeko na ngai yo kaka sois attentif ya koyoka maloba na nzambe. Simbaka biblia na yo, tangaka biblia na yo, méditez parole de Dieu ndeko oyanga. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, yango ndeko na ngai méditaka parole de Dieu, zongelaka ba mateya, zongelaka ba note na yo. Yango ndeko na ngai soki nalakisi yo boye te ekozala malamu te, mosala na ngai ekozala ya pamba liboso ya oyo asali kolompese. Ndeko na ngai eske na ntongo ya lelo oyo oza na biblia, me soki mpe oza na metro, oza na nzela, ozokende kotika bana na kelase likambo te, me na motu nyonso oyo oza na ndako, oza na place ya kokende te na ntongo oyo ozolanda losambo oyo kilte oyo. Ndeko na ngai telema na place ozali, luka biblia na yo ete totanga maloba na nzambe. Sans plus tarder tozotanga mokanda ya Romains chapitre 12 verset 1. Romains chapitre 12 verset 1. Ezali exhortation ngai mpe naye ko exhorte yo na ntongo ya lelo oyoka ete ozwa foi ochange afin que omona loboko na nzambe na kati na bombo na yo. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Yaya, exhortation à Tonga Lelo, ezali peut au rendre un culte raisonnable. Yango nde makambo nga na zo ebisabino ke ngai na izome mabino na prière te, na zo mabino o prière ya tongo, prière ya pourquoi non. Nous avons besoin d'un culte, parce que le culte, c'est rendre honneur, c'est rendre hommage, c'est rendre puissance, c'est rendre gloire l'ensemble. Yango nde na likolo pe ezaka culte. Yango nde esengeli biso pe tosala culte. Yango exhortation ya tongo lelo, mais osala culte wana bisalela te, osala un culte raisonnable, un culte parfait, un culte ekozala agréable à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Un culte ezali ke tolingi ete to zambe azwa place na ba prière na biso. Yango de zamba azwa esika na ba service oyo tozali korendre epai na ye. Yango nde ebengami culte. Yango nde ezali na bitende na bitende. Yango ozomona ke esika oyo awa tokomi na eteni ya koyoka liloba na nzambe. Apôtre azali koloba na bandeko ya Rome ete bandeko na ngai nazali ko exhorte bino na mawa na nzambe. Ngai mpe na tongo ya lelo ndeko oyo ya ngai oyo ozali koyoka ngai na mawa ya nzambe. Ndeko na ngai alobi boye, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à offrir bopesa likabo et abadime te bafande te, l'offrande par excellence ezali nzoto na yo oyo nzambe azali kozela ete aganye yo, ete okoma ya ye, okoma propriété privée na ye, okoma 100% na ye. Ndeko na nga yango nde alobi ke opesa yango lokola libonza, lokola mbeka ntango babanda kosala na ntango ya ancienne alliance ezalaki ke bakoya na meme, il faut bakata ye mutu po ete akoma sacrifice, il faut meme wana kufa, ntango akokufa batie na bakoni wana batumbi mbeka. Ndeko na nga yango nde exhortation oyo ezali kopesamela biso na ntongo ya lelo ete nzoto na yo. Ndeko na ngai ntongo ya lelo etika ete na exhorte yo na nzoto mpona koyeba ke yo nde moto oyebaka importance ya nzoto oyo te. Et tout passe par le corps, et l'enfer passe par le corps, et le paradis et la vie éternelle passe par le corps. Soki okoerite enfer ekolekela na ndenge makambo ezali kosalema na nzoto na yo. Soki okoerite et la vie éternelle ekosalema na lolenge ozali ko se comporter ndeko oyanga. Yango nde nzoto oyo ezali, yango nde motu ezali komema en même temps emimemi yango moko
en même temps emmemi esprit, en même temps emmemi âme. Yango ndekolanga nyonso oyo ozali kosala na se na moi eko influencer ou bien enfer na yo ou bien la vie éternelle ndekolanga. Yango nde paradis oyo ya Nzambe ekolekela kaka na nzoto na mokili oyo pe po Nzambe asala na kati ya mokili oyo akoleka na nzela na yo na nzoto oyo. Yango nde ndekolanga tomonaki liboso ya Pharaon Nzambe te mutu akendeki kotelema autilisaki Moïse, donc autilisaki nzoto oyo ndekolanga. Yango alobi que moi-même je suis descendu pour délivrer mon peuple. Yango tomonaki Nzambe te mais tomonaki de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, nzoto nde mutu ezali na makambo ezali komema makambo ebele ba pensée na yo, intellect na yo ezali kaka na nzoto oyo. Yango de esengeli ete mutu nyonso apesa nzoto na ye epai na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tozobakisa lisusu 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 na 17. Pour la ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Est-ce que vous évitez que vous allez temple en Zambé, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Esprit de Dieu avandi katina na nzoto oya yo. Yango mutu nyonso oyo akobebisa temple ya Nzambe wana yango nde oyo ozali ya kosakanaka na nzoto te. Nzoto na yo ezala kaba yango ntango nyonso epai na Nzambe ete Seigneur napesi yo nzoto na nga ezala na service na yo. Cher Saint-Esprit napesi yo nzoto na nga yo nde okontrole nyonso, okontrole bapense na nga, okontrole etamboli na nga, okontrole nyonso ndekolanga. Nzoto na biso ezala na service ya Nzambe, nzoto na yo ekokozala na service ya diable te ndekolanga. Soki nzoto na yo ezali na service ya diable, yango nde okoki kozwa eloko te epai na Nzambe. Et tu ne peux pas être un instrument du diable que à travers yo que mambala batu epanzana, à travers yo basongi ndekolanga, à travers yo makamabe mingi ezali koleka yaya yango nde ozali susu sacrifice te pona Nzambe, okomi sacrifice ya diable akomi ko utiliser yo. Yango tata na yo azali Nzambe te mais tata na yo ezali nde diable de mutu azali tata na yo. Mutu nyonso ako détruire nzoto na ye. Mutu nyonso akodetuli temple oyo na masanga na makamabe na kindumba yaya kindumba kokoki kobebisa nzoto na yo te esika Molimo Santo azali kovanda na pite. Nzambe pe akodetruire yo ndekolanga, car le temple de Dieu est saint. Tambola na vie ya sanctification na nzoto wana. Sanctifie Dieu dans ton corps, mon frère, ma soeur. Sanctifie Dieu dans tes paroles. Maloba mabe, maloba kaka ya sende, maloba kaka ya épée et ndekolanga maloba na yo ezali ndenge nini liboso na Nzambe na temple na yo. Alléluia. Et c'est ce que vous êtes, et le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint ndekolanga. Yango bien-aimé dans le Seigneur, tongo alléluia. Na ye pona ko exalter mutumoko ete nzoto na yo Nzambe azana posa okaba nzoto na yo ezala pona ye, mais nzoto na yo ezala pona matongi te, ezala pona makambo mabe te. Tongo alelo eske ndeko moko akoki koyoka ngai ke par les compassions de Dieu na mawala Nzambe ke kaba nzoto na yo ndekolanga, nzoto munoko na yo maloba na yo nyonso ozali kosala ezala na service ya Nzambe, ezala saint ndekolanga. Votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ndekolanga soki ozali agréable de Dieu à Dieu te ndeko nyonso kosenga Nzambe moye asala ezalité, ce qui sera de votre part un culte raisonnable
qui est raisonnable. Ya mutu oyo ayoki ayebaka makambo ya Nzambe, mutu oyo abongwana yango ndekolanga soki nano kaba nzoto na yo te ekolanga pete toza na ntongo tozalaka na ntan mingi te kaba nzoto na yo epai na Nzambe. Nzoto na yo ezali temple ya Saint-Esprit, le place Saint-Esprit avandi ndekolanga ekobebisa yango kosuye nzoto na yo te ndekolanga kosuye nzoto na yo te, et tu auras des comptes à rendre à Dieu na nyonso ozali kosala na nzoto wana ndekolanga Nzambe apesa biso yango ndeko oyo yango nde na ntongo ya lelo tosuki awa ndeko bamate ya boye tokobanda kozongela baverse ya boye ete yango nde mutu ezali kote ya mateyi na baeglize bazali kolakisa biso kaka milieu, bazali kolakisa biso kaka bénédiction tanke nano opesi nzoto na yo te epai ya Nzambe comme un sacrifice vivant. Donc eli koloba ke okufi na makambo ya mokili bazofinga yo ozotala ozoseka bazoloba mabe bazokosela yo makambo oseka wana yo kaka soki ke nano okomi bongo te ndekolanga nano okomi sacrifice vivant te sacrifice vivant nye yango wana sacrifice motu ebembe melisa ye masanga soki akomela melisa ye cigarette soki akomela ekende kobetela ebembe masolo balobaki kuna namonaki ngai mpenza nakangaki bango soki akoyoka yango ndeko na nga yango nde ntongo ya lelo pesa salaka prière tout le temps que Seigneur je te donne mon corps zwa contrôle ya nzoto na nga zwa contrôle ya maloba na nga ya motema na nga tika motema mabe ndeko na nga ezali place molimo santo azali kovanda bakoki kovanda ndako moko te na motema mabe yango soki oza motema mabe yango moyen Saint-Esprit asala ezali te. Père de gloire, merci pour ta parole ce matin. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Pour la parole otoyoki na tonga lelo na kabizo to na ngai epai na yo Seigneur ezala butu ezala mot tina sa pongi papa na kabi libonza ya nzoto na ngai zuwa yango ezala na service na yo ezala na contrôle na yo papa cher Saint-Esprit eko permettre te nzoto na ngai ezala na service ya diable ngai nazali mwana ya diable te nazali mwana na ye te nakoki koservir ye soki moke te ndekolanga bondela ekaba nzoto na yo maloba na yo oservaka diable to oservaka Nzambe. Halleluya. Bisika otambolaka nyonso osalaka ezali na service ya nani ya Nzambe to ya diable. Service intermédiaire eza te oyo nyonso tosalaka ana se na mo ezali soit na service ya Nzambe soit na service ya diable. Ndeko na nga yango yo oza na ngambo nini epesa motema na yo epai na Nzambe na ntongo oyo ya lelo papa yo nde okamba nga papa bapense na ngai epai na yo papa na ntongo ya lelo nazali komema bapense captive nyonso na obéissance ya Christ ezali nzoto na nga nazali kooblige yo nzoto na nga ozala na service ya Nzambe na nga ngai nakoki kozala na service ya diable te. Alléluia. Alléluia. Bapense nyonso malsaine bapense nyonso impudique bapense nyonso mauvaise na memi bino na obéissance ya Christ. Alléluia. Tongo alelo ezali tongo ya komipesa libonza mbeka epai na Nzambe papa nalingi nazala sacrifice wana oyo ozali kolinga awa tozolobela badime te awa tozolobela baoffrande te. L'offrande par excellence, la dîme par excellence yaya ezali monoko na yo wana ezali motema na yo wana ezali yo. Haleluya. Nzoto nde moto ezali komema nyonso. Alléluia. Ezali komema soit l'enfer ezali komema soit le paradis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sikoyo yo oza na ngambo nini yaya arbitre ezali yo. Alléluia. Sala tona lokumu na Nzambe. Père de gloire, merci Seigneur pour cette parole, merci pour cette exhortation. Bandalelo nekolanga, bandako kabanzoto na yo epai na Nzambe. Alléluia, bandako kababa pensée na yo epai na Nzambe. Bandako kaba conscience na yo epai na Nzambe. Papa, conscience na nga ezala impureté, apa naza na posete conscience na nga ezala pure. Alléluia. Tango nyonso na obimisa mono maloba na monoko, papa ezala pona ko glorifier yo. Bosi bomona wapi
source moko ebimisa mai ya bololo na mai ya malamu ezalaka te yaya source nini monoko wana kasi nzotongo yango wana yaya nzoto na yo ezala mpo na pite te bima na pite yango nde okobondela bapriere na buki na kati ekokatana te ekobukana te moto ekopela te tanke obongisi nano na nzoto te nzoto yaya lelo natongo nazolobela diable te nazolobela nde yo nzoto wana ezali na place nini moko na moko ya mituna natongo lelo eske makolo na yo onyataka yango wapi nzoto wana ememaka yo wapi yaya kotosa yango te tina ya tongo lelo ezali ete baposa mabe nyonso ya nzoto kotosa yango susu te papa napesi yo yango ndeko na ngai kokanisa te ke pete tokomi kosambela baposa mibale elongwe baposa masanga elongwe baposa makambo mabe elongwe loin de là elongwe nango te ekomi il faut engager la guerre contre tous ces esprits là alléluia guerre contre nyonso baposa wana alléluia tous ces mauvais désirs engage un combat acharné un combat sans relâche contre tous les mauvais désirs. Alléluia ce matin. Parce que nous pas azali koyoka ngai na tongo lelo. Yaya pesa nzoto na yo et contrôla kama loba na yo. Tango nyonso lingo loba liloba. Et balula lolemo cette fois. Alléluia. Alléluia nzoto wana Seigneur azana ngokosa. Nzoto na yo azana posa gagner yo. Azana posa gagner ngai mais par le corps. Alléluia. Yango sepelisa molimo santu o azali kati na yo na nzoto na ye na kosala makamala nyonso osalaka wana yeba ete ezali à découvert et à nu devant Dieu ezali polele liboso na nzambe. Alléluia. Ezala liboso ya bana na yo maloba ya sende te maloba ya mopanga te na bana ezala na liboso ya mwasi na yo. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ nzoto papa nzoto o etikala kaka na service na yo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur tobandi kotika journée na biso na maboko ensemble mais ya liboso tozali koannule baagenda nyonso ya monde ya ténèbres na calendrier na bango oyo nyonso Mungu nasali na butu ya lelo au nom puissant de Jésus. Seigneur alobi ke bozoli koya te ke boya koinvoke kombo na nga yango au nom de Jésus. Alléluia nazali kodétruit bandoto nyonso mabe ya butu ya lelo kaka ya butu ya lelo te me bandoto nyonso na lota banda na koma na se na moi oyo papa bandoto nyonso nazali kotumba yango na prophétiser moto. Alléluia etumba misala nyonso ya monde ya ténèbres esalemi na butu ya lelo au nom de Jésus bajanda na bango natumbi yango bakalandrie na bango natumbi yango moto wana ekufa te apa yo moko ntolobi te na ngai nazoko utiliser kaka kombo na yo au nom puissant de Jésus et mabongisi nyonso ya monde ya ténèbres oyo ya mokolo ya lelo. Alléluia na détruire yango na kombo na Yesu. Alléluia utilise le nom de Jésus et là nango ya ofele na tongo ya lelo. Le nom de Jésus est à notre portée ce matin. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable? Les œuvres du diable, nanzela na yo, nanzoto ya yo, nankokoganga tozoganga ezanzoto nde mutuzo ezobondela. Yango de utiliser yango mpona kodétruire nyonso ya diable oyo nyonso batia na bomoi na yo oyo nyonso ezali kobebisa bomoi na yo. Alléluia moto na nzambe. Alléluia au nom puissant de Jésus. Yango ntango ke oza na nzambe ntango ke oza na Yesu yango nde ekobukane opelisi moto epeli bima na kindumba bima na makambo mabe po ete omona puissance ya nzambe. Alléluia Père de gloire nazali kozwa autorité la domination. Alléluia la supériorité sur tous les esprits oyo korégner na mokolo oyo ya lelo. Alléluia esprit moko te edomine nga esprit moko te eza likolo na nga au nom de Jésus. Nani ati bascorpion baserpent nyonso puissance nyonso ya ténèbres ya mokolo ya lelo au nom de Jésus-Christ. Nani ati na détruire oyo nyonso Mungu nasali. Alléluia na mokolo ya lelo esalema te Seigneur kaka mokano na yo au nom de Jésus. N'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite?
qu'elle soit pour nous ce matin une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de solution à nos problèmes, une journée de lumière. Alléluia, journée, il y a sécurité, il y a protection. Oh, protéger nga, oh, protéger Mosinanga, oh, protéger Moubalilanga, oh, protéger Banananga. Papa, qui vient à yo, Seigneur, et accompagner Bisson Mukolo, oh, yalelo. Papa, Togo, il va mauvaise nouvelle, mon si canabiso. Alléluia, oh, nom puissant de Jésus. Yaya, va de la Kadebo, na Tongo. Alléluia. Ah, bénis ta journée zala, journée bénie, et papa, journée ya libala nanga eya, journée ya solution à vos problèmes nanga, yango na tongo tango toyaka, et belela, la bénédiction, oezali na dans les lieux célestes, et c'est manifesté na bomo na yo, belela mubali na yo, azali dans les lieux célestes, nzambe ayebaka libala na ngai papa, et c'est concrétisé na bomo na ngai na tongo alelo, belela mukanda na yo na tongo alelo. Alléluia. Tozana ye, alobi ke bino bozali ko invoquer ngai te, ko invoquer ye ezali ko belela ye. Seigneur, et santé nanga, Seigneur, guérison nanga, Seigneur, libala nanga, Seigneur, kimia na yo, Seigneur, solution na ba problème. Ya yo nde motoyebi ba problème na yo. Yango tanga yango na kombo nango na tongo alelo. Papa, ngai pe na bota, ngai pe na koma une mère au foyer, na koma pe maman. Alléluia, Zombe, ma bota nanga, yango ba bodela kabongo zotanga likambo na yo na kombo nango. Alléluia, ndeko nanga. Mais ma pasi o mutu o kobeta o papesila e cancer wana esila kati na bobo na yo. Hello boko ensemble tata, ezali kola moko na moko na tonga lelo. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance na tonga lelo. Que le Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous et qu'il vous donne la paix du cœur, qu'il vous donne la joie de vivre, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Bokambola mabande kolanga, bokambola mabande kolanga, le sambola yo ya tonga lelo, sambe oyo kayango. Alléluia, décolanga, lumière ensemble accompagné yo, kotambola na molilité, zamba apangusa yo maya miso, zamba memele yo libala na yo zali kozela. Alléluia, et zamba memele yo, onyo soza nango posa, au nom puissant de Jésus, que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur, que toute la gloire lui revienne. Na tonga lelo, ekonanga ikaba nzoto na yo, lokola likabo, lokola mbeka, epai na ye, ndekonanga okomona lola ekofungwamela yo, yango nzoto na yo ezala na service ya diable te, nzoto na yo ezala na service na yo moko te. Ezala, ozali ko se servir, mais ozali ko servir ensemble, mais oboyi diable. Alléluia. Bien-aimé, obenga la diable, Satan bima kati na vie nanga, nzoto nanga ezala na service ya Yesu Kristo, nzoto nanga ezala na service ya oyo aleki likolo, yango nde tina ya exaltation ya tongo ya lelo ndeko nanga. Yango nde komona esengo ndenge kolata yo, yango nde komona ndenge baporte ndenge kofungomela. Nzambe aza na posa gagner yo, yo ozali kotika. En même temps ozo servir Nzambe, en même temps ozo servir diable. Non, nzoto na ngai ezala na service ya diable te. Ndeko na ngai tongo nyonso tozali na esika oyo du lundi au vendredi, yaya kozanga te yaka na mystère ya tongo lokola boye, yaka ete oyeba ndenge nini tokoyeba ko invoquer Nzambe. Mais mystère tongo ya samedi na dimanche ezalaka ebandaka na 5h30, 5h30 nazomona yo te, nano bandi koya te na mystère ya tongo ya samedi na dimanche. Mais samedi ya suka ya moi, yango de tokobanda kosala 1 heure ya veillé na nkolo, oyetantango azongaki na bayekole atuni bango ke boza ya kolala, ata même 1 heure ya pamba, yango tokobanda kosala 1 heure avec le Seigneur tous les derniers samedis du mois. Kozanga te, tango te tokoma pembeni, tokobanda ko annoncer yango ndeko oyanga. Ndeko pourquoi nyonso yaka pe na prière agressive du soir, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger avant ya kokende kolala to agressa kabango pe yango de kolanga
olinga te diable akobundisa ende yo. Mais toza déjà na ba témoignage mingi ya bandeko bazali koloba ke pongi ekomi doux et agréable bana bakomi kolala malamu ndeko na ngai yo pe ekozala tour na yo. Pongi a 100 femmes de nuit, 100 maris de nuit, 100 cauchemars, 100 sursauter. Pongi a ndeko wana pona ni po na banda kuna biso to bandiko pesa moto tous les dimanches na 17h ba evenio so nazo pesa ndeko na ngai ezali air ya Paris et ya Bruxelles yo place ozali oyeba ko calculer heure na bino. Ndeko na ngai yaka dimanche koyoka parole de Dieu et parole de Dieu yango de mutu ekolesa esprit na yo kokonda te na molimo tango ke bozali ya kokonda na molimo tango nde diable azoseka bino bamotu akosha encore ozo prier ozanga souffle yango sur le plan spirituel na nzoto yo nde ozomona pe ozoganga mais sur le plan spirituel esprit na yo ekonda po eliaka te yango nde ozomona ke nzambe mpe moyen apesa yo eloko eza te. Alléluia. Et le mettons le Seigneur na se awa na description okuta bakordone na biso nyonso pe numéro ya compte bancaire pona soutien na yo pona œuvre oyo pe PayPal pe ezali wana yango nde sala pona lokumu na nzambe ndeko na nga yango tokomi wana tokomi na suka yango nde tokuta lisusu mokolo alobi na tongo na mystère ya tongo toya kobelelaka nzambe ete ayanola biso tomona bavi na biso kochange au nom de Jésus. Amen, amen, amen.